botika boye bosala boye te bosala boye te tala kaka to travailler to kobongisa makambo ko simba boye boye nazo mobiliser bana mai vraiment maintenant on a komona ke komi ko yana nenga mabe ngape na mututi na ko ka motema na swanga na butu na ngona kueyaki tana kuei vike biso biloko mabe supportaka nzoto te ngato betelo no ata beti maladi no ata na nyatyango na nzela na ressentir mabe mo na nzoto nanga na kosimba ngo bona longo na bwaki on a qu'un négligé qui pour que mon abanda longo pe héritier abombaka kechu wana po pesa rai obi abombela ka kechu wana banda longo pe héritier ti lelo c'était comment les besoin traiter ne na boye venanga Yves Ngoma ne ngolonga na bengi monsieur Chypre ako vanda ka ba yo ka stili aussi lisa on est dans la plan mo boye zoa tant ma pesa na plan na oyini ngana ba source ya planter solo ko beta batu na YouTube ya nini na changer ba maloba te soki ba mina l'émission kala maloba batu ba question attends changer lenga ba question conscient yebi ke ya kaka na maloba nanga mwana ya Sarato là moi si bon est-ce na Kioboza das DKM Flash TV avec Barbine Mongondi, la capricieuse de la presse, Madame Abouf, la fille qui dérange à la presse. Merci à tout le monde, Bande Bolingarabiso, Bisopeto Lingarabino. Merci à notre caméraman derrière la caméra. Merci Maemba, autre Madi DM, Tonsala Mambango Zalande, Bozo Monayango. Merci beaucoup à notre boss David Ekanyama depuis quelque part. Merci beaucoup. Merci à DJ Koulou Motema Odile Makaya. Merci beaucoup à Kijabon Jackie Manyungu. Merci encore une fois de plus à Mami Zumba VIP International. Merci à Félix Nfuilou. Moi à London, il y a tant de gens qui sentiments au vent à Londres. Les lots dans un Moroté, Montréal, sur la même morale nanga au fond langa déjà bon invité nanga les lots. Les lots dans un Paulin Mukendi, ex-travailleur ya Saratola, toko solo la les lots vraiment en baoluba. Eza et belé les lots aza suna Saratola te après avoir nyonso les 40 yena madame na yebi no morobo yebi oyo asala vraiment ya belé pour na Saratola et ko ba propos ya Saratola na kati ya Saratola nga moronde makambu donc ba o bazawana bazana importance morote devant ye et za ba propos moko ba atténuer ki ya mabe makasi na réunion basalaki et lelo oyo esali ke Paulin Mukendi a se retirer à Longwa. Ya koloba eza vraiment ebele to ko marteler pe po na dossier ya J Adassa to ko marteler pe lisusu na sujet ya Majabu Golfti soki golf soki golf na ebité de tous les temps de tous les jours Meléa Mazuika na ebité Majabu golf soki golf Tromeka kosolola yango na Paulin Mukendi. Bonjour Paulin. Ouais, bonjour Barbune, bonjour na Banderion Sobo Landa Biso. Bonjour DKM Flash. Bonjour na grâce moi si ya Pembe ma concert nga tout le temps atika nga yité vraiment yende makambo. Merci na maman Sylvie Baena motema papa Guy Baena pourquoi pas na mettre avec ka Dieu esprit libre autotomba avocat de Barba c'est na tika la na yo soko lukinga ba problème ya la tatoge pour na ressemble place nanga pourquoi pas na mon papa colonel Jaribou président de sécurité toujours état-major Likolo. Merci na bino nyonso j'espère que ba question za yo ba réponse za yanga. Voilà, Paulin Mukendi, tout le monde est là. Merci beaucoup d'abonner à la Kassa officiel TV parce que chaîne bato s'abonner vraiment. Boende bien, beau continuer à s'abonner, beau partager les liens et ça là vraiment bien. Voilà, vous partagez les liens et ça là est bien. Paulin Mukendi là, tout le monde yo na Saratola, Bokabwani, to éviter cause ya séparation la bino na Saratola ezani. Avant on peut répondre question na pesi merci na la patronne ngai maman Dorcas aigle jaune moi Sinzambe manga ya kotela yango banzizi balandaka maman social quoi vraiment c'est-à-dire que moi si ya Pembe depuis Paris muto akimisaka bangungi na parents ezaka soki ya bimi bakata lumière séparation na yo na Saratola ezani ngati soki ya bimi bakata lumière tout ya Paris pour yanga lisa Paris quoi vraiment c'est-à-dire que séparation ngai na ex patron nanga tokolo bango na réseaux sociaux té j'espère que yo yebi na privé tant to solaka na yebisa yo que teta la ezaki boy mwana mai mais na kolo bango na média té parce que ils a respecté na za mukolo ba mona ngana ba na lo ba mama ya mutu moto salaka ne bien après pour na longo na chaîne na yena ma lo ba mama boy pour na ye eza vraiment bien té kitisanga. Paulin, après avoir que ça la barando na batu, ko finga batu pour na Saratola, ko bunda voir même tout le monde qui na matanga ya Angelica Madelena, tout le monde qui vraiment nani Paulin tombo qui au kata bilamba abunda kaka po batoucher maman Saratola et lelo oyo zo ebisa biso
okoloba ba vérité wana te ah ba ose eloba live pona yo elobeli oka elo te elobeli ngelo te changer pour l'inte barbinga na famille na biso te pour basalinga live quelque part ceux qui koloba que non ko bunda ezaki toucher mère non ezaki po ba toucher ka mère te garçon abandaki nanga déjà abandana nanga après kokota na saratola nde na yoko silika et oh bon mona qui wana de j'espère maman ne sait qui déjà ezate que etikali question mo zongela anga non eza déjà mambosé les kanango déjà j'espère que ngana sala rando na mutute na réseaux sociaux ngana zaki simple journaliste nenge lelo nazana la patronne Aigle TV na kolongwa pe est-ce que muto azana ba problème na patron nanga ya Aigle la nini la patronne Aigle TV a comme sanga binemi jamais nga la juste musala na yambi na nga invité ba question na nga ndezaki makasi ba question piège invité à fingi siko yebisanga na yambi janvier tuki boko attaquer na nga te na pas exemple problème kendi kulutu na ngai soki embi mutu na émission na ba question mo reposer au senti que je invité à chauffer so nga pina so ba genre me biloko wana so ina mbi pe émission invité mo bo na émission na nga so na bezo pe na lobisa e na ko lobisa e nena bo so ina lobisa babi na ebike babi so na simbira o tomboka mabe ndena salaki bona ebike so ina memi mutu awa a otombo so na kina na sarato la obanda ko linga te prévane biso moko pe o bloka biso ka pona mambo mère na pesi Brenda esika zambote bosala mo ba campagne po ba longola Brenda esala pe na pasi po Brenda pe alela esala e pasi comment na Paulin on a bande ko pesa confiance et à trahir nga na vie ceux qui mutumo bozalaka na ye yo longwe ko kaniselena no mabete Brenda avant longwa ngana yeba ke Brenda alongwa nga ba pesa ki confiance on a no bete yo kaka cité alinaba ke Brenda alongwa to bandi ko solo na Brenda na ina confiance na ya ntake ndeko na nga muluba po Brenda muluba mais du coup Brenda longwe akamolo ba ke makambo boye ke problème tolo o moneza ezaka ndeni ceux qui vandi na mutu oyebi ba caractère à mutu o comme ko bulonde a repartager ba caractère à mutu et ba caractère na batu nyonso so yango bonde ka ko kanisela nga mabenzo kana zaka nga mabeti na Brenda mabi wa bisinga ya to ko solo lobi na bona moni Brenda be ngate na mona ba émission Brenda alo ba ke pola sala ni ko paponga ya longo na est-ce que bomona na sala émission pona ko yebisa tabatu kende c'est ya bandene ni po mo yeba gide non na yako message na yako samba te o yaka ngaki etikala kibongo azande ko nanga ya mwasi na ko boya yete ça ba réunion na ba bon de livre bino tout bobongi sinde eza boto kendaka moko lokwa nga na kei et tote yambaki nani Niclette hein Niclette a lobby bosalaki déjà réunion moko boye boando kende moko skonde bozolo ba boye bon de livre to aza bien maman okotuna ngai ya solo po bosalaki réunion bino fo bolonga mais ba bon de livre chose grave par monde bato ba komo lobaki to de kotuna makambu ya question eza ya biso ba réponse eza mais sona moni ekomi ko lukela ba problème eluki ba problème tandis que bo se lo ba live non nga ba po yo po santi ba sa elanga ba live omoni na vie pardon tout n'a pas question loba Paulin tout n'a pas question yamoto yebisa ki na utako yamba mi ko le kaki na yebisa ki na bi Paulin awa o se réservé ceux qui ba live e bandi o yela biso ba sombele te mais yango ezo bani na yena sombele ozo lobango mais nga siko na comprendre ndeni ozo bomba tout n'a pas question yo répondre yo otikala ko sala likopa te to sala sécurité place tout bato bazalaka ba koma ka famille ndenge to zaka na appel ko on senti que bolingoza ndenge na lingaka yo ndenge na lingaka emoki ndenge na lingaka recette na biso ndenge na lingaka voilà c'est-à-dire que na loko to zesika moko to koma kozala binemite et mona la mu yo bon de livre ke bona yo te salaire réunion olonga te mutu na mutu azala ko beta lisolo ya o ezolekela ye mutu na mutu alobi te ngana olonga boy ngana olonga ma bato to ba kolela kolonga nga mutu nazaki lokola
mobilisateur na bango ozo temporiser bango ya boboma moto botika boye bosala boye te tala kaka to travailler to kobongisa makambo kosimba boye nazo mobiliser bana mai vraiment maintenant on a komona ke komi ko yana nenga mabe ngape na mututi makambo ya Nicolas elatinga po nasekaki kaka na pelko nataki bon nde makambo wana elatinga bon wana esali pena ke balongola batratre na kati ya pelko bazali oyo bayebisaki ta polenge nazokoma kutu boye ye pa koti alobi oyo esengelaki aloba abimi mbama abloke bino abloke nga te abloke bino nyonso na pelko te akite nde ya pelko akite nde groupe abloke nga te wana mare na nga c'est la famille mosala ekaboye tokaboye na mosala famille etikali famille so na na besoin na ye na kobenga ye mère potion lelo polin alie poison nayebi te so tambola olie poison Cécilie déjà mama oloba fo éclairci ngana yambaki yo na betaki yo lisolo wana te na betaki yo na émission na ba yango na kolobela yango te point tandis que balesi poison pona déjà raté déjà baraté moto asalaki ponga na kufa raté il faut ba na bato musuba simba raté bango te dénoncer bango bayoka soni kasi tala na babo o asalaki plan soki aza moto ya réseaux sociaux asambo soki aza ba mina nga on avanda na bango asambo pour naza toujours à vie imaginez cheli mutu eloko premier jour na kona ko lamuka lobby troisième jour mutu azongi makasi obi nazaki ba malaise na ko motema oswanga na butu nango na kueyaki ta na kueyi vike biso biloko mabe supportaka nzoto te nga to betelo no ata beti maladi no ata na nyati yango na nzela na osentir mabe mo na nzoto na nga na osimba ngo bona longoli na bwaki tango ye biso ya bongo kasi bana walesa biso tosambela makasi au nom de Jésus te nga ya kasoki bandi yo esprit mabe okotia oza nzoto na yo te bima osi benzelo kei donc bando comme te mamoto kwei wana ba maki na hôpital ba memanga hôpital te so memanga hôpital ero boluka ba uniforme nda kukaka ntango bamemi ntango nakwei na ndaku mwana na biso apanike bato bapanike baye façon nakomelaki maloba ezobima susu te soki na monoko eza susu te baye komemanga sikoyo pa moto asala mambabo ya poison nde asali teste alobi eza poison avant batraite nga bapesi alobi eza poison ntango bamoniki eza poison ale nde tala kisi wana mpo na butu moko wana bafuti na $150 na ntongo na babakisi $50 200 bamelisi ngango 4 lutu bamelisi ngango mutu lutu moko menga bamelisi ngango 4 lutu na les poisons direct 4 lutu wana après babakisi nga sur 3 lutu ya anti poison naza nanu ya nzambe so bomoni wana ezalaki na nzambe alekisa bato kaka ke osimbi no nzoto me molimo osi ozwi te lo mbongo ayemba ti minzoto me molimo te toza wana yebi toyebi ke tokoyamba Nicolas ye moko akoéclaircir biso bien mpona makambo ya oui mpona makambo ya ji adasa mais tosololaki na Paulin ayebisi biso ke ya vandaka boye tomoni bayeli biso sponsor Mama Esther Adassa or que Mama Esther Adassa eza mwana ya Saratola et puis numéro batiaka ya États-Unis eza numéro mais tozo menga na bina olukaka Nicolas nga na bina oluka Nicolas tokosolola ngo mais nazo éclaircir babonné na biso non nga na expliquer balandi na biso ba comprendre Mama Esther Adassa Mama Esther oh mais il y a qui m'ont envoyé ni des questions on a éclairci babonné na biso oh on a un plateau de nini osana on a un plateau tout ça on a plateau tokoluka nani Nicolas tokosola na vraiment mambo a expliquer biso bien parce que Nicolas a expliqué pendant sans tabou et Nicolas a expliqué biso nini que Mama Esther Adassa eza kombo ya sikoyo pona yo OK c'est bon pona yo Paulin obetela biso seto lobaki ke aza sponsor ayaki na chaîne yo Monica sponsor aye bo signer ba papier OK lobaki bo signer Paulin lobaki ba signer bozo sa vidéo ozomona sikoyo ozo beta bato na YouTube ya nini na changer ba maloba te soki ba mina l'émission kaka maloba bato ba question attends changer lenga ba question conscient oyebi ke kaka na maloba nanga mwana ya Saratola ya mwasi bon Esther na Kiobroza Adassa Mama est-ce que vous Mama Esther Adassa na Kiobro biso to sambela to yebi
ndenge babengaka Yoshua Mashia. C'est-à-dire que Esther na qui hébreu eza Adassa. C'était maman Esther ngana maman Esther aux États-Unis. Le roi de l'Église a épisode de la vérité. Tout ce qui est vérité ngana yo c'est tout. C'est tout ce qui est déjà c'est si tout ce qui est vérité. Oh, comment ça arrache bonde. Il faut expliquer biso to lingaka ba nepsa DM Flash TV ba comprendre inviter aux ana. Est-ce que on a répondre à ma question na été? To mona ki susu kaka même Paulin a martelé biso Madjabou. Oh, oui, biso Madjabou wana eza nani azana bureau et pas Sarato là na bureau Madjabou aza sponsor na bino. OK, ça lo. Oza conscient que za lokuta. Ah, bon mon agena. Pour nous répondre tes ara oui ou non. On a eu bazana ba parents adoptifs na ye ba adopter déjà azo travailler kuna. Pour nous ko sabiso. To sole na Niclès ko ba vérité na zo lo ba yango. Wana côté on a continuer ka ko sa. Nga zo lo ba boy. Na koloba vérité oyo nga na yebi o pe na yebi na ninga mabe na kotikala koloba yango na média te mais on a yebi vérité selon nga na koloba yango voilà Paul azo calé pena to yebi ke na poko lelo live eza nga mona ba émission na koloba yango bango notre sponsor intel on sepela na kaka po malgo longwe mais ozo tcheka na place na mais eza bien continuer kaka boye Paul na koza le grand tie na koza naza nenga nazalaka na ba fingo nde ba selo ba live yo selo bien bon ba fulanga kaka nte ba fulanga te na déjà eza moko ba promotion déjà voilà ndenge ni test pas lo ba asalela ka kaka asalela ka ka be mission asalela pour ba asalela promotion ji ni test kala tezo bima nga mère alinga soutenir petit mwana na ye mais alinga koloba te mère alinga ko soutenir mwana na ye mais alinga koloba te soit soutenir na ba façon wana bon mona wote Paulin Mukendi. Si surtout bon mona ka mère le big boss abonné na ka officiel TV bon c'est la ndebongo Paulin vous comprendre Paulin qui m'a pena ba question na ba tout na question ça na répondre parce que odo calé ozana ba maman Madjabou Madjabou c'est sponsor na biso na bien au clair mais pas que ceux qui allo est-ce que Madjabou a confirmé été Madjabou a confirmé été ce que ça mon salaire ndeni ngai naza malembe est-ce que la sipo photo ngai naza mutu on naza ko représenter na concours ya Madjabou tango ezalaki na salle pamoja ngaza loba na Niclès kasi loba Niclès ko saki barbi te Niclès bon comprendre Niclès ana pasi il faut que il y a c'est pas Niclès te côté ya Madjabou soki Madjabou ayebi été c'est que au moment ba komana Niclès ba komaki penza boye tant mususu abeteli Niclès secrètement boye o ngana yebi te mais ngana yebi nazo ba invitation ya Madjabou na kenda na salle na van nazo kota penza na honneur nyonso ya invitation ya mutu tomoni bato bakenda igoma ye tomoni est-ce que wana il faut botu na siko problème nini ezoleka to Lucas ko Niclès po yo ozo calé moi Niclès siko na Niclès ozo fungwa mama parce que pas fungwa mela haute je salue la présence de Junior Diazo vraiment wana bandeko ba soutenir nga authentique émission et ça la met pas ne ba personne ko na sa officiel TV c'est-à-dire Madjabou natanga ati suka suka botangisinga ka kombo mais comment exacte yango te na ingo sa publicité mikolo lingo sa bono bino bose les a lokuta les a lokuta est-ce que obina bo chaka ka la publicité loko so yo sa publicité loko et ça yango te mukolo lo wana ko porter plainte obi produit na do protéger bino ba porter bino plainte OK c'est que ça bongo ko ça la peine a raison merci beaucoup Paulin pour ce kana ngai parce que la vérité pena ba sombele ezali na ebité Paulin pendant tout ce temps aux alaki et pas Sarah Tola to ebida que salaire ezaki autant mais na salaire à $50 wana quand même on s'organiser selon bisoté selon des toyebi selon na 5 salaire à $50 mais on s'organisait qui quand même OK ko bala et osuki kaka wana te elo ezanga ki oka balobi et bilamba papa Diego Mtaila ki bilamba qui na bala qui te faut ça tout clair prédota qui non biso na Congo lelo prédota ko mali bala si ko monelo nini concept émission na sala ka déjà na lobaka yango prédota ezali bala te bino batu na osala mabala osali prédota olati liputa mwasa lati liputa bobimi bobwaki pe na mbongo ke euta wapi eza critique congolais nini yango na sabino suksango obi de lo esalama yango na sabino il fallait biso siko ba panzisango to sala émission siko na ninga ya bosolo muluba ye bakiye muluba mungala ye bakiye mungala musoela ye bakiye mungala comment critique lube zalaka comment critique Congo zalaka
biloko na bato ebele bayebite biloko musala toza nango na média yango photo sala yango na sabino bozela bokomona ka self certifié bokozwa émission yeba kolo na yo sepeli na yo po malgré salaire ezaki mukie mais néanmoins so organisé OK prédoté na ke ko prédoté mais siko zanga mbo comme ngai Maître Vekadie Boy, esprit libre, autonome, avocat de Baba, c'est bon séjour quelque part. Babi Diego, tu as pensé que tu fais complet veste là. Tu as pensé que tu complet veste là, tu as qu'est-ce Diego. Ah, on a vu Nangaï. Atika la vie. Nazo zela ozoni ataba frente. Mais au katinga mo lobanga na sisi ko. Ozoni ataba fozo lobate. Ngana na silicité. Ngana na sisi ko lobate yo yebine na nyati frère. Wana vie Nangaï, tozata imoko te. Ngana zambinga via muke. Veste ya olata. Oui. Veste ya olata e kokangate. Poto ata imoko te. Ah oui, quand on est na boité. On appelle ça que nini ketch Adidas. Ketch bagabelanga wana na boité. Ngai saki bino. Ngai saki bino. Ya solo na koloba eza ya solo ya lukuta na wese bino eza ya lukuta. Ketch bagabelinga na ndimite. Olatango. Na lataka ngope mais natanga vraiment de trop te. Na bi olatango po ketch oyaka nango wana ezaka mabe makasi. Tanga mona wana ketch wana kaka. Ezaka ya opanda na botu na bonda a wese bino tango na yaki ndinga na zaki. Chiki mampo ya yebi comment pour les regarder propre. Zonga na les capable ba. Zonga na les capable ba bimiselo ba pièce na ngata na ko o sentir na ba veste on dimati. Na jouer rôle ya garçon mo rara ya pamba mais o sentir na ba veste na ba ndenge belé. C'est ko ta ko lata na yoba na ko lata po nazala na mama kalunga biso na les capable mutosalité za la raté. Mais on a qu'un négligé qui yo poko mona banda longwe periti abomba ka ketchu wana po pesa rayo. Obi? C'était comment les besoins traités. Nous avons Venanga Yves Ngoma, nous avons bien M. Chypre. Avant de aussi la plan tant ma personne a plan na source ya planté. Local, ils ont cadeau. Pas Prince Lwamba, tant Prince Lwamba tout n'a questionné la vie. Ils reconnaître Bolamou, te Prince Lwamba tout ni yoka. Te Prince Lwamba tout ni na question avec clair. Nene na nene na kufa kala. To c'est la rate ça la matanga pona yo. Mano mtalobaki yo sana kokolia mbonga makila yena to za rato sala avis de recherche to comme taliboma moko boye na kombo nene ya nene azana ba pièce nyonso donc ye mikolo yo live au fan na masima nga yete mais yim tayeli biso dossier a continuer a simba veste ba elaki Ozoko sabiso grand frère na yo nde mutakota ki yo na boutique asombelo de pas mettre avocat alingi ko kota makambo te akota miniature jour ayebi singa ozo photo ni wapi jour ayebi peso sala bakangi yo ça ba tumsuba cha ba na miniature te ça mutu batu bana pouvoir siko Paulin assurer mettre avocat nani Mitalio batu msuba bata otena bongo no tena msuba bata otena miniature te batu msuba bata otena miniature to tena miniature bakangi yo autour otena na miniature na motif nini naza chroniqueur message nyo ko lancer na base bisayo tangu vena ngana yebise ke vena zo produit pas ngana no ya ngana no ya liboso azana no ya na nga penza ya na opera ya na ngai likolo na ngo mettre avocat na nga pour ba mettre avocat na so la bande onanga grande sœur na nga mettre avocat na nga c'est-à-dire que tangu ye awoki azo lancer des messages o nyonso ko ya na loyenge Paulin ba grand frère na ba grand tiers na ba tamakambo bo c'est pas collègue ya papa na ba colonel ba général Bazai non mona soda le wala bino bolinga lobo sikoyo tangu via moni petit kadonga na osalo na product na yo ezaka veste o toke boutique pas to sombi pe veste na zipe veste na sali product na ngi likaki bien na ta veste na ya complet ya carré et suki wana te makambo eza maman Sylvie baena bozo ya bomona jour ya coutumier bozo veste mombo euta Italie chaussures euta Italie et ça m'a bête et ça a été bien parce que to ça na out c'est na ça na produit si ndengo to ba yebita mona ayoki onka lelo c'était là ko to yoki onka lelo o mona ki o senti que na choquer baninga mais ele o mombo na sala ki na ndenga ya kuku to yaki kaka 3 na CG na ngai
Jonathan qui vous na 10 ami baili bon séjour na Matadi na 10 000 mbondo bato bayaki tozali na bango 10 000 mbondo ayaki retard to aussi ça qui tente ozongi to vandi scott chez biso to chez base to bandi ko mela kan ndenge ezalaka vraiment ko to na bandeko message na relancer fasto bazo salanga bon bande na biso fasto bazo salanga bo supporter ka bon o nyoso ba koyebisa bino pona nga na ndimi yango message mo batindela ki mère na nga mo boye ba yebisie ke bana problème petit na faux petit chor bokomi ko pesa ki ndira siko ba bi comment ça transfert ba ceux qui koloba ke moyibi nga na yibaka te ye mo za témoin kasi on ba lobby te a publié des articles pour la moïse 70 dollars pour $70 biso tozoya nango te na bango pe ngai na la so bala ifango ka bino nde boyo nga na yo ka tondeni neti likambo ya product na ngai nene ya moto alobaki omona photo na otango omona photo no cliquer photo na tebo atenga makila mususu photo eza mususu eza nene ngai tala eleve ka wa tenga makila na muno pole paza moyibi ye mutapusaki ni clé ta ko matina niveau ya ko basimbisanga saki ya mbongo boye tozane yokati tozana ye place mo boye toke répétition ya vena biso Diego Milito atelemi saki etikali na maboko na ngana mbongo ba trousse abimi kuta ke libanda pole na ngato sta mona bosa yiwana na ye na ngona pesi ye ba téléphone kutu ya cher azaka nango atika ngona ba bureau wana to tikala ko elo mo boye chez to tikala ko yibate o mon to tikala ko yibate na lo ba biso so to yebani ba caractère na biso ne to ayekuna yoka iya tangate bino lokola bolinga na lo babu na yona na répondre bino na chaîne wana ezaki chaîne mo ezaki béni pona nini parce que ezwaki journaliste cameraman netsinga ezwi journaliste monteur cameraman net bon de livre bon c'est que ezwi réalisateur net axe ayebi ko filmer clip ayebi ko filmer o so za la image na biso o sentir que to travail na Sarato la ezara ye bino sobo kende ya otikala parce que etikali ye siko ngani mambo na oloba na yo te makambo yo so raison que chaîne ezara ye etikali kaka ye mbongo yo silika po ani pokeni parce que mutu alobi ke chaîne ezara nga ndeti kasa officiel na kasa officiel yo koloba ke kasa officiel ezanga acteur principal nango ezanga soki bandeko mosusu ba ye ko travailler na kasa officiel TV c'est-à-dire comme ya biso mutu na mutu azobunda po chaîne vivre siko mutu mo pe à cause la déranger pona ba propos na ponengo lobike kasa officiel ezanga respect na bato bazo salepa na nga po na lese bango te c'est tout. Non, je sais que na réunion na les aïe. Que na kuna nzati. Parce que na Tunis ça les aïe bino pour comment ça va il du temps. Merci beaucoup. Message que lancé na bande ko bonnes occasions Hollande. Bon soutenir na Kasa officiel TV na matériel na physique na prière na nyonso na c'est encore ba soutien na bino bo s'abonner, bo liker, bo partager et bo partager la vidéo et ils allaient vraiment ils ont forcé à soutenir ngai numéro on a plus de 143 46 65 024 c'est-à-dire que Nazar on sait la bino toujours musala ba concept c'est émission au pour la yebi boko zoyango na Kasa officiel TV na ko sala on a yebi ke na ya ko sala buzoba mais nazo promettre bino spécial live jour to ko 1000 pour ba mère ba fa na boza ba meilleure fin na monde ndenge ma so fabrica saloba ba villageois la Chine nazo benga bino bo s'abonner na chaîne na bino et vous allez vraiment kitoko c'est-à-dire que tant que to 6000 abonnés to lancer live pour nous couper sa bilan à chaîne pour ça la ba émission. Merci Paulin la kotika déjà son monde moyen to na op. Merci à vous abonner à DKM Flash TV avec Babine Monde de la capricieuse de la presse. Bon s'abonner, bon partager, bon liker, bon commenter, na bino depuis ça va courage à kozonga sur liboso na bino. So ezamba liboso tomber na vidéo na biso. On s'abonner, on appuyer la cloche de notification chaque fois belément na biso bando kota au bando recevoir yango. Merci beaucoup à le boss papa David Ekanyama. Merci beaucoup à notre cameraman derrière la caméra. Dieu merci Maemba autre m'a dit DM to ça ba image en bomona ndengezo bima boye. Merci beaucoup à Didier Kulungu, Motema Odile Makaya, merci à Mamine Zumba VIP international. Merci à Kijabron Jackie Manyungu, merci à Félix Infuilu, moi à London ya Tongo. Merci à Maître Vero Boye, moi aussi à Boania
à Maëlle, merci à Félix Mfouilou, bao bolinga nganga pe na lingaka bino bo s'abonner, bo liker, bo commenter. Merci à de tous les temps de tous les jours Meléa Mazuika, de tous les temps de tous les jours autrement dit Nani Moki, merci boza tellement ebelé, bo partager, bo liker, bo commenter. Quand on est la bêta c'était sur Njamba Zongité, tout le monde a ni kaka na même numéro. Bye.